tolobi que le 29 7 mois de 1952 kuna na mboka lowa Mbulus Kimbangu abimelaki otobenga lokola mama Mikala Mandombe, papa Emile Zola, papa Mayangi na nzoto alata costume pe avandaki na bango pendant 7 jours pe alobaki to pe alakaki otobenga lobaki bokonzi ya papa Kasavu pe lipanda ya mboka Kongo pe na sima tokozwa bonsomi ya misala oyo ekotombola bomoto na biso. Point final ya prophétie ya Mbulus Kimbangu alobaki akotinda un grand longi pe longi wana déjà ya pe longi wana asali déjà établissement ya programme général pe apesi otobenga lwa définition net ya plateforme ya likambo pe afongoli yenda ya parcours na biso lokoso moindo pe asali ouverture ya nouvel ordre mondial ya otobenga lokola mokili mobimba. Elingo lobake soki toleki na deuxième position toloba tomona ba makambo ebele oyo yaki lokola la pension ya Mbulus Kimbangu o monsieur Gilles Chomet, un belge akomaka sur la personne de Mbulus Kimbangu alobelaki lokutana vérité vis-à-vis ya comportement ya ba autorité belge. Mais ce total na 1914 à 1917 Mbulus Kimbangu jantungu na bakutana gina papa ou aboti ba papa diange na ba papa kisolokele na ba papa dialungana kombo na papa Kapata Kupenda ou aboti ba papa diangenda mobali ya mama Mwilu pe batambola gina Kimbangu na zamba pona koluka mbila kasi premier makamu ya Kimbangu asalaki azwaki mbila ya sombe ya kopola akomisaki ya mbila ya kitoko. Ezali premier makamu si autant Kimbangu asali relation na famille kimbangiste otozoka lelo puisque belé bakolobake Kimbangu abotaki mais biso toye na confirmation ya kolakisaki ata lelo bakonzi basangisi biso tovandi na bakimbangiste boyeli bona mesa tokoyebisa bango kwelele ete votre père s'appelait Papa Kapata Kupenda mobali ya mama Mwilu. Ça veut dire avant mama Mwilu abala Papa Kapata Kupenda babota na eba na misatu papa dialungana kisolokele na papa diangenda c'est que mama Mwilu azalaki na mobali na ye moko boye mutu aboma babotaki na ye mwana moko ya mwasi. Donc ya on a ebisa bino déjà que na yebi bino mobimba na makambu nyonso wana. Mais soki toleki na bozindo ya kolakisa ete na 1914 à 1917 Mbulus Kimbangu akutana déjà na papa ya papa diangenda komone papa Kapata Kupenda tokoloba yango kolele ete prophétie oyo ezali tiré na papa ki asumba kuna na Lubumbashi na Katanga na 1947 à 1951 nde Kimbangu apesaki na date pe jour oye akokota na bozindo ya mokili pe bamonaki ye akufi pe basali ye otobenga lokwa lipaso to pe autopsie banda na mututi na libumu pe bamonaki eloko te pe Kimbangu asekwaki na tenue militaire pe alobi ngai na lingi natika bino mpona kobotama ya sika kasi na bilenge bokomona soldat moko akoya yende akofongola manso makangamaki akozala grand longi akoya na makambu ya sika akozala mutu ya likolo oyo lelo tobenga Équateur to pe mambenga pe akozala matiti moko oyo etambolaka likolo ya ebale. Il faut toloka toyeba matiti ne etambola likolo ya ebale. Prophétie oyo epesamaki pona kozongisela biso oyo tozobenga lokola mobimba ya bomoto na biso etelema pe toyeba makambo oyo tosenge tosala. Livre et inspection sur le traitement du dossier le traitement des dossiers ya Mbulus Kimbangu ezali koloba ete article ya règlement de compte 136 étoile bakondi nyonso ya Congo botika kokende kozwa ba esprit ya babikolo mususu pona koya ko magazine yango na Congo pe na Afrique mobimba pamba te ekopesa ba mauvaise croisement pamba te milimo wana nyonso na ngonga oyo ekotombokela bino pe ekopesa ba destruction pe ngonga oyo tofongoli milimo nyonso ya petwa ya ngwende kibokonza bakoko babiso ekobanda kokondane ba esprit maléfique nyonso ya mokili oyo ezobebisa esengeli gouvernement congolais to pe gouvernement de l'Afrique tout entière bazala na chambre des esprits planétaires. C'est pour contrôler les étrangers na makambu nyonso oyo bakoya na yango na ekolo na biso ko représenter otozo ko benga lokwa ba signe sacré ya ba esprit ya mutu moindo to pe ya bakoko na biso na ba rond point nyonso pona ko reporter bonté
ya mboka na biso donc pona to benda bonté ya mboka na biso faut to tia ba signe na biso na kata ba rond point na ba bisika ndenge na ndenge ba magasin belo to zali komona na kati ya Kinshasa ezali ko détruit to bezali na ba auto benga lokwa ba mpuku moko ya minene na kombo ya ba Ganesha yango nde ezali kosala auto benga lokwa ba multiplication ya ba biloko oyo bazali kotekela auto benga lokwa peuple congolais et kopesa biso trouble na mémoire moyen to créer to inventer et kozala te esengeli ba africain nyonso bayeba ete Jésus-Christ azalaka te to pe azali mutu te kasi ezali ekeko kasi bayibi copie ya vraie histoire ya Ngulus Kimbangu nde bachange yango oyo tobenga lokola identifia donc on a okesukisa programme na biso ya émission oyo tozoloba lelo elingi koloba ke prophétie ya Ngulus Kimbangu eyaki mpona kochange to mpe oyo tozobenga lokola mpona kochange sens ya politique bino bakonzi ya mboka Congo to mpe ya mokili momba to mpe ya Afrique esengeli bosala mibeko ya biso moko mpe tolongola mibeko oyo mundele atiela biso mpona kogarantir avantage ya kosauvegarde bagénération nyonso pamba te bango batikala na oyo tobenga lokola zamba ya Amazonie kasi biso mpe totikala lokola na zamba oyo babenga lokola Mambenga to mpe équatorial Kimbangu alakaki Papa Lumumba to mpe alataki nzoto Papa Lumumba mpona kolakisa lolenge ya makambo ekozalela toboya mundele te kasi tokopere bilatéralement kasi badirige biso te totia valeur ya bomoto na biso likolo na mesa Kimbangu alataki bato banso mpona kochange bango lolenge ya kokanisa mpona kozongisa réalité oyo ekokangola monde Kimbangu alataki Martin Luther King kuna na Amérique yende alamusi baindo ya mokili mobimba na kati ya droit civique Kimbangu alobaki yende alobaki ete moto moindo moko akoya kovanda na trône ya Maison Blanche kuna na Amérique mpona kofongola yenda pe bouleversement nyonso Kimbangu azali kotambola na courant estanchaine ya 2000 sources ya ba rayon soleil mpona koréunir baafricain nyonso mpona bavandisa bomoko ya union africaine oyo ekosambisa mindele force d'attraction na biso eye na capacité ya 136 étoiles oyo ezali koya kochange tout Kimbangu alataki oyo tobenga lokwa Kadhafi Laurent Gbagbo mpe oyo tobenga Laurent Désiré Kabila mpe bakonzi ya lelo mpona kokata bondeko ya orientation to mpe ya ordonnance loi oyo bamindele batikela biso na ntina ete oyo tobenga impérialisme ekufa colonisation ekufa makambo wana tu donc to toloba makambo ya colonisation tokomona ke na bato oyo baza na kati ya baeglise ntango yo oza africain ozokende kosambela na baeglise oyo eyaki ya bapaya ça veut dire oza mwana baesclave puisque bachange oyo lolenge mais papa Laurent Kabila désiré alobaki yango pelele ete nous devons changer la sens du politique c'est que bakombata nyonso tu makambo oyo bozobundela bozoswanela mpona ekolo Congo ezali mabe te kasi toza na sens ya kolakisa yango puisque suka na yango tokosuka kaka il faut tochange politique tolanda sous forme mundele ele biso te so tolandi forme mundele ele biso abando contrôler biso kaka mais so tolandi sens na biso toza na capacité ya kogérer tout étendue de la tête pandotinda baloso na bafrance togérer na balondon togérer basuisse bacanada baallemande baza na rien biso nde tozokoambie bango par rapport ya babien na biso bango bayibaka lokwa baza na vitesse de jeu yango bazosala mpona ebangisa biso mais biso mpe toyesi mpona basekret ya sika oyo ekolakisa ndeni tokoevolue to mpe tokotombola oyo tobenga lokwa ya Congo yango tobika Kimbangu alataki nzoto ya Kadhafi to mpe Laurent Gbagbo to mpe Laurent Désiré Kabila mpe bakonzi oyo bazali lelo mpona kokata bondeko ya ordonnance loi oyo bamindele batiela biso mitambo mpe bavadi ya bakonzi bazali koya mpona kokweyisa pays de G8 mpe kokweyisa oyo tobenga G20 mpona togere bango na makambo nyonso pamba te totikaki bango nyonso ça veut dire topesaki bango bolingo ya Nzambe mais bango balakisi biso bolingo ya motema mabe na nsima ya émission oyo tokosala oyo tobenga lokola émission ya ebandeli ya mokili ndeni mutu mwindo ayaki na mokili puisque tembe ezali bato mosusu babio te mutu ebandeli ya mokili eza Adam Eve soko tokomi na temps yango ya kodemontre bacapacité kolakisaka mundele abota mutu mwindu te ça veut dire mutu mwindu tika kolobaka oza descendant Adam Eve puisque ezali perdition zonga na nzela oyebaka lokwa mundele abota mutu mwindu te luka oyeba place ni outaki yango tobike na nsima ya émission oyo avenir politique
moto ezopela makasi na kati ya mokili me tokoluka banani bakoboma moto nde tobi tokosala émission ya ebandeli ya mokili mpona kolakisa ete Adam Eve n'a jamais existé mpe moto moyindo nde azali premier l'homme du monde pamba te elembo elakisamaki na oyo tobenga lokola gungu kuna na feshe bamonaki esprit bantu to mpe esprit ya motu moyindu moko aza na double face azaka moko me bilongi mibale koto elonga mwasi koto elonga mobali bashiti ya Mbuluzi Kimbangu deuxième émission toloba basiti nyonso ya Mbuluzi Kimbangu Kimbangu azalaki na Kinkole makambo nini tosala kuna na Kinkole enini tokozwa ça veut dire Kinkole ezali esika Kimbangu andobikisa bamaladi nyonso c'est que tosala yango lieu de pèlerinage et ozala lieu saint il y a guérison à toutes sortes de maladies. Tu as des maladies, tu as des esprits. Tu as des magie blanche, tu as des bicate, tu as tout le sang invocation, tu as la délivrer. Il y a un truc qui est cité, il y a un Mbuluzi Kimbangu, pe misala oyo, tokosala. Il y a un Nzambe, bon, un seko. Ouais, bako na biso, egotika la seko, bon, mesano nde to episa rabino, ke bwanya na maele bako na biso, ego telengana te lokola, maebona kata zamba. Dans la réalité, je suis un avenir politique, mais suite à un par rapport à répondre à la question, il y a de profiter de l'occasion, il y a établir un sens de la parce que les gens qui 30 ans de pouvoir, il y a professeur malgré batu bakosangana bamaele mabe to pe na bomoto na bango pona babimisa forme moko boye ya kobebisa lisusu me nza komba to pe parcours on Mbuluzi Kimbangu asaki ya 30 ans de prison yango nde mitezo kozong c'est la biso conclusion ya makambo nyonso c'est que na kati ya avenir politique tolobeli makambo etali bakonzi o bakoya tolobi te ke Kimbangu alobai ke mokonzi osuka na 4e président balobai ke 4e président koya koza jeune so tomoni eto yeba ke porte fongwami ya nouvel ordre mondial c'est que bakonzi musu bakoya puisque tokoke na makambo tina suka pona kosambisa mundele ata bino bakonza Kongo bozoka mundele soni puisque yende mutavanti bino na bebongana ata bino bakonza Kongo bozozanga mayele to pe makasi ya ko contrer mundele par rapport mabe oyo asalaki biso to bota biso to na mayele wa nyanstu mayele to na yango to banga mundele munduki ya mundele te kasi mayele to na yango to yende pona kobebisa ba force nyanstu ya explosif et makambo ndenge na ndenge elingo lobani elingo bakonza Kongo esenge boye bino nde bozali na force d'attraction ya kopesa lolaka na kati ya mokili mpe mokili etosa elingo lobani so lelo tomona baguerre ezali na bamboka na biso nyonso ezali kaka bamindele basali baorganisation pour nous exploiter batia yango na batitre monetike ya kobikisaka biso or tant que toza esclave na bango bakoya jamais mpo babikisa biso mais bakoya lisusu mpona kobebisa esu bomoto na biso puisque bango balingaka te biso tobonga yango biso toyei na bapuissance sacrée ya bakoko ya kolakisa par exemple ke lelo tokosangisa basoda nyonso ya Congo tozwi oyo tobenga nyama oyo babengeli kwa scorpion ya Congo toseche ye torendre poussière wana towana babiloko tokosangisa totia yango na mai basoda basokoli mai wana ça veut dire so bake guerre banda kozwa minduki na maboko ça veut dire Congo aza baforce nyonso akoki koutilize sans ke makili etanga nde tobeke tokokende matadima oyo tofongoli 4 portes munduki ekobeta te avion moko emata te telefone ekosala te fréquence ya monde entier ekochange bakozela biso nde topesa couverture so tokei kuna na ngomba bangenge esika tolobaki ke na premier siècle première année oyo tobenga libanga moko ekutali na kati ya sanze ekitali likolo ngomba bangenge babenga grosse pierre hypothétique ezali libanga tokosala nango mosala tokosalela nango ba antenne arc-en-ciel na mélange na ba aluminium totiango na ba sens contraire donc so tosali antenne arc-en-ciel tokati coupure cellulaire ya monde. Ça veut dire que la communication aux sociétés telles, aux sociétés telles pour les fonctionner, par le droit d'accès par la biso, puisque biso nous dans 180 zones où il faut que ça mon pépé, par le souffle de vie, il y a batunios. Donc na kati wana to kolobaka ke ba condition bo bana ki bo kondiwana ezali poto mona bino na bazela te ke bozo tambola kaka kosala auto benga ba marketing ki bo kondina bino mais vous devez travailler ba travail ngo ezali bo na ba province. Donc, on va la province, puis on a un Maroc de Omouna, province et Banakate. Mais comme tu es dans la capitale, et dans la province. Ordinateur est dans la province, et dans la capitale. C'est que mon dans la province, à Gozalana, au tombé à Beaumont, topé complexe, il y a mon toit dans la capitale, c'est pas tout va vivre, dans la modalité, va vivre dans la vie normale. Mais puis sur le lot, on va conduire dans la province, le lot, vous négligez Valérie à la province. Mais le lot, on dit les gens, bino sangisa ba otobe nga banfumu nyonso ya bamboka na biso pona bapesa bino mayele obo kotambwana pona chaque fumu a la capacité spirituelle ya point na ye oyo ko porter bino bénédiction mais bokomi ko telenga na kokeluka bénédiction to pe otobe nga délivrance et pas bapaya to kozwa yango te puisque Kimbangu déjà le voyait que
tant que tokoyeba ete kaza likolo ya Yesu tobanda kosouffrir ti tokoyeba valeur na ye lokwa siko lelo ayekati na biso bilenge abi tobombela eloko moko te mais toyebisa bino par rapport ya contenu ya 444 000 livres oyo ekopesa biso naissance ya société de l'homme noir c'est que tokomi na phase ya société nde tokende nzala ezwa ya ntina poto trouble ekota mokili mobimba bato tu bakokoma kolela mais biso siko bana Congo tokotombola sikoyo misala ya bapoko mpona togere siko monde tobanda kozwa mpe bambisi lokwa monganza batie na boite basali sardine totinda wana bafrance bakomika made in Congo tozwi mbika tobetia mpe liboke mais na système moko boye ya lelo ekende mpe mbongo wana ezokota na kati ya mboka ezochange bamakambo biso tokotami lelo tolingi topesaka conseil na badiaspora nyonso oyo bazali na étranger to mpe à l'extérieur du pays makambo oyo bozoloba bozali na raison ya makasi mais ochange lolenge eza nini botika kofinga bakonzi oyo bazali na kati ya mboka puisque bocreye oyo tobenga lokola barankine okomo oza na poto mais ozonga suki chasse eza te mais boteya bango boksa balettre bademande mpona tokutana na badialogue moko boye oyo babengi bavéritable dialogue intercongolais ça veut dire mondele akooblige biso lelo te mais bokutani bosengi makambo oyo bino bowana yango posa puisque biso lelo bamessager tobotami toye na grand projet universel ya osisa nzala na mokili eto tobaka tosisa nzala na mokili seke tokoteya bakonza Congo to mpe bakonza monde tous les prisons kozala suspendi prison kozalaka ke mutu soki ayibi tokangi tokei na ye toza na terrain moko ya monene na plateau bateke bato balonaka bilan basalaka baplantation puisque produit ya baplantation na bato wana bando kosala comme baprisonnier e bando koproduit tosala basociété tobimisa bato basalaire kimoyibe esila mabe esila kotelenga na bakanda bakuluna esila c'est que tokoza na droit ya kokutana na bakonzi ya mboka Congo après misala biso tozosala mpona kozwa bashege nyonso tu kokende na bango kopesa bango bachantier kopesa bango bamétier ya misala oyo ekopesa évolution ya lutte contre la pauvreté c'est-à-dire biso toza na kati makambo wana mbote na mokili mobimba nzambe akoko na biso apesa ebele kati na bakonzi mpe kati na biso oyo tozali lelo na batata mibange bana mike mokili mobimba mpona bayeba bolamu nino nzambe alingaki tozala nango na nkombo na ye mpona mokili mobimba babai napesi mbote na ye moko mbuta mikulu na kuna na mokili ya Hollande mbote mpe na bandeko nyonso tu ya mokili mobimba. Hey,